lali moi ça la musinga pena na butuko en tout cas les comme na lobel na yo ce que comme sérieuté ce qu'on a ça le rappel que l'habitant sous nos atteint ndako nao mais qui moi tout ça moi discussion butu wana mais qui na télé mêlé discussion à ma casse mais na mona ki songa mona bina banda ko betela ye vraie histoire yango peut-être tout ça batu à cause d'un mois d'août à comment on a le roi qui dans sa contre je crois mutoza pepeno ko ibaye papa Patricien obenga nga na kombo na nga na ebiote et puis ozobenga nga pe makasi oyo ozo mwana otika pananga nde o comprendre ana problème nanga oyebinga po nga ndi na boy na reconnaître ya tane lo côté dans les seigneurs na pambo libino na kombo na Yesu place sur Bolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunion sur amité ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, ta la place ya malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, tozo construire pour na bana na baza na place ko lala te, ole baza na ba famille, ole baza na balabala, ole baza na église, tozo tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongi la apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Ezali mal bola mo abandé pour ça pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambon unayo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te pour la génération future parce qu'à tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout ça maboko to continuer œuvre to bandi et que les rapides, nzamba kozanga te pour pambola. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu, bamouré ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolanda nga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela nde naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir Moussala ya Nzambe pour ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est sengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama o ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya Moussala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméras ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Shalom, shalom, bandeko nyonso ya libota bozali pendant le monde entier bozo landa bozali mission na bravo Jésus na chaîne na munene boza plus ou moins 230 quelques 1000 abonnés aussi batnaza ko s'abonner toujours matamata parce que tellement que mission oyo école de l'église comme le la église a battu belé bat na ko se retrouver nango Nzambe vraiment apambola bino belé apambola batu ba partage akabatine la batu Nzamba pambola bino tellement vraiment belé
ainsi que Nzamba Pambola, notre boss na komba Chic Moukadi, père double inscrit Malidi, en tout cas bonne guérison Malidi, bonne guérison Malidi, ainsi que bonne guérison aussi na Dinige Mosolo, vous allez parmi détenus na biso à tout ça l'accident, le colo vraiment, et car dans le sabino que bravo j'ai toujours attaque, bon ni maraté. Maman Lydie a salaki accident na moto et Dinige Mosolo DT a salaki accident na moto bataki ko landaka biso pona musala oyo to ko salaka yana yesaka bino bo sambela pona biso dernièrement Thomas Fabien lokolo ngai moko dernièrement awa na to ko sala sel ya makila bataki mama witch idem yepe lokolo to a raté accident donc to yebite musala nzambe to sala mais bataki za teme belé to na besoin soutien na bino bo sambela pona biso s'il te plaît bo prier pona biso. Ozali tozala musala moko ya molimo tozo bataki de part et d'autre donc soto za nzambe te melelo yo maka mususu mais nzambe za lokumu malgré bitumba mais toko baka ko sala musala ya nzambe merci na bande konyo so sambela rapona biso nabi mutu tout asambela rapona Thomas Fabien asambela pona mama Witch asambela pona prophète Eri asambela pona papa Shimukadi asambela pona couple papa Shimukadi mama Lydie mutu asambela pona Elia asambela pona Dinige Mosolo nzambe apambola bino j'ai compris que bato ba ko critiquer ce sont pas des hommes spirituels c'est des hommes charnels mais des hommes spirituels tout le monde ba encouragement na bino pe na ba prière na bino nzamba pambola bino vraiment nzamba pambola bino malgré que moi mi kakata toza na ngoto ke ne pas tozo pas mais nous sommes là na poste na biso to sala musala nzambe oya apesa biso bane o ba ke non to ke ne mbala moko ba megeza mukie bona bono vous devez pas bo diriger biso te musala to sala ngo c'est le Saint-Esprit de diriger ka biso ndeko à des fois tant bino bonga ko c'est la matanga bolo baka mingi pourquoi s'il te plaît ozali to sala musala ya batu ya nzambe je crois so ke fait o ke na mbangu to teme o kete ozatati musique asuke ekende botika to sala musala ya nzambe na kimia bo précipiter biso te s'il te plaît na siple bino lelo baku ekoti na kati ya chez biso télévision je crois yo sambela pona biso te mais au lingo ba n'importe quoi lelo yo tala bakato kute nango Dinige Mosolo dete na biso le colonioso ako sala accident le kole panzali mère double idem ngai moko place attaque ne suis pona kende komisa basela makila na yebite papa so Thomas Fabien lokolo bloc tisiko kotamble comme là to yebite ainsi que maman na biso wesh ndenge moko ozomona donc en tout cas to senga na bino bande ko na biso na bike msuba sepeli baba wow fala ta bakufa mais na biso bi en tout cas non nzambe apambola penzambe abatela bravo Jésus bo sambela pona biso na ebike couple José qui ba sambela pona biso ve César le Franken en tout cas mama Kapinga Christelle Kapinga ce que vous allez nzamba pambola yo mama Mireille merci encore une fois pour na mama Mireille Walo merci pour la climatiser na bosalite ndeko na yo mama Omba toute la famille na kata poto to peso mbote belé biska bozali nzamba pambola bino Sylvie Bayon nzamba mona papa pambola yo en tout cas ya Fifi Ntumba tout moni bino en tout cas nzamba pambola bino na baki dédicace à muke yango wana nzamba pambola baba ndeko ba soutenir biso makasi famille na ngai surtout ma famille mama Elisa ya Kati ya Freddy ça c'est ma famille à moi que Dieu bénisse beaucoup nzamba pambola bino musala malamu busalaka nzamba pambola bino et aussi mbakaka et le nzambe et ko simba OK toyambi ndeko moko mobali non lisolo yo ça m'a beaucoup dérangé tant que je suis courage roya nango sozala motema to ko supporter te beaucoup de problèmes toko yamba na osoma lo bebele te tola na ndeko na biso ya mobali a même biso likambu ya on a bi likambu ezali kama to sa ko boni c'est notre travail to yamba mbote papa Mbote. boni Kimia. kimezali Très bien. papa comment on dit Kimia. Ouais. Kombo nanga Benjamin. papa Benjamin Oui. na monozo raisonner combo est-ce que réellement ça combo no Benjamin to Oui, Benjamin. pourquoi raisonner pe mo makasi Kombo nanga Benjamin. combo no Benjamin Ouais. papa Benjamin merci beaucoup na koya na yo na ndenge pour contacter kibiso na bravo Jésus na ebite émission bravo Jésus bana olanda ngwa puis parce que tiozo Oui. contact koma awa Oui, ça fait longtemps, on a déjà bravo Jésus. merci On a matin au talent on a internet, on a mon akaba émission nous devons prestaka. Et retomber bien. Na kuta na kamo boy. donc wana to oui wana to ko arriver
Moi, c'est le prophète Samuel Erika Songa. Va to banda, tout tombe là, Jésus, tout sambela kanzambe, de to pesi maloba. Na nyonso, nzambe d'abord azala. Pas mal. Est-ce que tu as prié? Et pas de problème. Nzambe makoki nyonso to peso merci, tout qui m'a salo boko na yo. Nzambe na lola, tout ça na besoin, yondo diriger mission oyo, et bande pe suka na komo na Yesu Masia. Amen. Amen. Papa Benjamin. Problème oyo contacter biso ya problème. En fait, problème n'a sérieux et ça, c'est déjà passé. Mais, na linga été na tikala esclave ya passé nangai. Merci. Parce que Nazaka dérangé pour le moment, Nazaka dérangé. Ah ok. Voilà. Nazaki na fait mon boye, sermo église mon songolo tu bande ko vivre nae. Et na ba conseil ya pasteur ya église wana qui asa fimoko malamo, asa fimoko abanga nzambe, fimoko boye penza soko vandi na ye. Fi ba comportement na yonde na moni en tout cas bo ça la foi na bino kitoko. Mais sauf que fi yango alaki na mwana na moko. Ba ina ni ndam je crois. To lingani. Ya pesi fi yango chance. Papa malem beti to comme na niveau ya ba après dot na balié na tie na ndako. Fi yango comme on est patricien. D'un moment, ba difficulté kande et yakana ba vie na biso mibale. Na so ki mo ba difficulté na ba moyen financier nga. Makambo esimbali souté. Et na yo remarqué moi si yakomi na babilo moboye. Sola na ye au boudé yo oloba boya sel o ya ye ba sorti komi ma pamba. Bon. Na ça qui moi un peu doux par rapport que na ça moi confiance ya pasteur, na ça confiance parce que à sa fille on a joué une église. À ça moi si on a bali na église. Kolandisa malama maloba musali antambe. Na bandeko za moi dou, notre moi dou sia wana na olanda no pesata, no comprendre. Et comme il peut pas exagérer comme on bata. Comme il peut abimi ya ki pala libanda. Oloba boy apesi raison. Abimi ala libanda oloba boy apesi raison. Moi c'est libala. Moi c'est libala. Moi si on a na bala. Ola libanda. Ola ba libanda. So lingo loba boy comme ramusus na comme c'est niveau pisa pasteur rapport. Pasteur ao kitanga kate kita tous les kabapoué na bino. Et comment les cas? Et c'est un niveau pour y être comme un niveau ba to ba loba. Il faut ba to ba loba parce que oyo ngamu comme les cas niveau na ngai. Ote zala un peu doux, d'accord. D'un moment, comme sous moi, si je prends temps avant de signer, en tout cas, zala makasi, na ba réalité aux hommes n'a pas nangai, trouvant les gens normal. Tout ko lingana, tout ko piko boyana, pour le moment, normalement, c'est comme si n'a tracé ba chemin nanga. Yo pe osala chemin na yo. Combine, est-ce que maramu oloba euti na mutu ou comment? Oh non. Nebi ke osala surpris. Ya oyoka, osa surpris ya oyoka mais et ça déjà les kamose salama kutu kalate tom sous no bala nanga. Na monyo le roi moi blague. Na qui pété na beti kara to lali moi ça la musinga pina na butuko en tout cas likam na lobel na yo soko zoka ngo sérieuté soko na ça le rappel que lobita msusu na ozati na ndako nao ngana bi est-ce que makambo oyo osali yango yo moko to osa influencer quelque part. Abinga monde na sa maître ya vie nanga. Nga monde na sa maîtresse ya vie nanga ina ko salma omtema nanga elingi. Na meki moi tout ça moi discussion butu wana na meki na télémélé discussion ya makasi mais. Quoi que ayoki. Tongo petani na bimika nde na bimaka. Na retour bonheur okuta moi ça zate. Kuti bana parce que moi na o nakutaka ye na ye
ngana epe tobote mwana moko tokomi lokwa na bana mibale ntango na ye nakuti mwasi aza te me nakuti bana namelaki kotuna mwana oyo ayaka na libala mpo ya kolipa mpo ya mwana oyo tobotenga na ye mama aki wapi o te mama abima eboye na bavalise abaki soko ye komitungisa na o te mama bimi boye oyo mama abima eka boye na mikobenga na telefone sona ayambi te na insiste na telefone na insiste ayambi o komitungisa na o te sala vi na marke na yo bokola pe bana na yo ngana mina bokola bana na nga to mwana nga bokola bana na yo na meki ko se forcer na kenda na luki pasteur na meki un peu kotalisa pasteur donc en fait problème yango esala ezonganga na mutu non zo makasi na meki kotalisa pasteur et ko imaginer pasteur azangi même ne lokoloba o pasteur aloba na ngai ezali kaka zwa makasi eza baréalité ekoma na bolingo na bande koloba ntango bande kopesanga barapport na nde kopesa conseil me na ye koconfirme ke aza na banzela na ye misusu asi akotaki azalaki na choix te franchement nayina ena kobala na minute wana nayinaki meme basi mais namekaki mpe kosupporte na kovanda na nga moko nava nga moko na bana moko nazozwa badécision nabengana mwana oyo ayaka ne na libala me nazozonga mwa nsima ke mwana oyo aza innocent ayebi mambo te natiki ye bato kutu baoloba zongisela mwana ye pesa mwana ye osufre ngabi te mwana oyo aza innocent bandi obokola mwana bandi kovanda tovandi nzambe mpe alala te mwa makambo oyo ofungwama makambo efungwami mwa bakope bandi osimba nango naye ozwa su grâce na bali nanga mwasi nanga misu natie na ndako mais kote akendaki ti tozala naye na ndako ti abandi bavi na ye ti aobimabima aokende asi azwaka déjà fiancé na ye moko boye na poto fiancé ne moko boye na poto ayebisa fiancé ne wana ye abala te abota te fiancé wana andimi babandi kosolola bango mibale babandi koprépare balibala na bango ti baprépara libala azala na ndako donc libala ekoma penepene nde fiancé atindelaka mbongo azwi ndako ti aolongwa auta deja kozwa ndako nde azobima na ndako na ngaki directement na ndako oyo azwi fiancé na ye akomotindele bambongo wafutelaki ndako makambo nyonso les jours moko parce que ntango nazalaki mwa difficulté na banda pena su koapproche baami te banda komona okeka pa ami bo amona okaka oloko oyo osenga loko na banda koapproche baami te to mwa makambo bandi kozonga nayokutana master mobwe na nzela ami nanga mobwe kaka ande nini bien yokenda wapi boye groupe ya WhatsApp na biso ya bancien mokengeli tozali mais yo mokengeli wale natanga mokengeli OK to banjo solola pesa numéro na to na WhatsApp ya groupe nga bien c'est bon kutu mutu boye azara na poto aoluka yo mais pesa numéro to pe na WhatsApp ya groupe pa na pesi masana numéro ami na ngai moko boye tozalaka na ye mpenza nayebi te nde na koexplike tozalaki su baami te tokoma mpenza bandeko voire même voyage na ye ntango akenda soki etombakaki nazala na passeport me na voyage na ye mwa badifficulté
nazalaki na passeport te sho ezala eta voyage akenda nde aperdaka bacontact na ngai titititititi nde toyosi retrouve na ndenge toyokutana yesu na whatsapp wana ya groupe à travers master na ngai na mosusu ntango amoni ngai na whatsapp ya groupe salue bango wana bakamwekamwe ti aretire numéro azwi numéro na ngai aye na ngai na privé allo Mouti comment parce que on avait à chaque fois Mouti Mouti comment ndeni ni ko nga bikimia kana te bo ndenge ni na mandi mo kotali c'est moi maman mikem kindenge ba difficulté les kaki c'est bon naza mamo boye no solana yo il faut na o edengai na tâche mo boye pardon pena en tout cas sunga ngai o edengai nga c'est pas de problème tout solana likolo bon ton na yo zonga moko boye na moni susu lobi nango akomeli ngai singa te nazaki na programme ya te mais naza obligé na ya parce que faut na ya ba la fille moko boye na ndenga kini kuna mais yo moyebi kaka bakini onde ezalaka nga mpe na ya poto kala nayebi susu kini te donc idée kini na nango lisusu nayebi te ndenge nini makambo esa nini ekende na yo mpe kuna il paraît que atuni osi obalanga biwe nga na bala naza déjà marié na ndako na nga na bana ngai bia bongo biwe c'est bon okoyede nga kutu parce que o an expérience nga bien d'accord abina otindela yo na osa effort na titre de la photo ya fille o na olinga na bala comme ça oluka moye okutana na ye oyeba bobongo ozala na relation ya bien na ye pour que ayeba ata soki na ye azwa lokola baya te po ndenge na oyaka so na komi na umela te na obala ye mbala moko na otindela o photo ne Kabi ça va d'accord pas mal so tindi na yebi na koyede yo sa master na ngai ite ki bon des jours boye na moni ki di ba boye comme suna kutaka bula kuti photo tali na photo boye mais ko ben na photo boye na tala boye Patricien moi c'est na nga non papa non s'il te plaît pardon au moins dans ce cas même non tikana ba biloko wana ba colérie wana je sais pas au ningo beta ezanini en fait non colérité mais la problème est que non ça est fort na bima pour que na beta lisolo bien parce que naza quand même choqué mais réaction na nga na kati ya likambo oyo nayebi te so bato bakondane ngai zanon mais bacomprendre ngai non zanon esika naza pardon en tout cas bane bolimbisa o prophète ba ebele s'il te plaît pardon excusez loba photo camarade na yo atindelo abi mwasa yo bala ndeza photo ya mwasi oyo nga na balaka na tiaka na ndako oyo nalingaka ye na mwana nabotana mpe mwana moko après avoir koboya nga po aluka mobali ya mbongo ndenge alinga mobali na poto nde mwasi oyo ami na ngai ya poto nde aolakisa ngai mwasi oyo ye azokende kobala oyo atenga nalandela ye parce que ntango azokoma aokende directement kobala ye et chose grave asuki ka na photo wana te et aspesi ngai asengi nga service mo boye nasala ye bademarche ngaka nde nasala fille yango bademarche mwasi oyo ex na nga mama bana na ngai oyo tobalanaka nabimisela ye passeport nasalela ye bademarche azwa visa pour que ntango yo ya ezwa bango tante après libala bakende et on en a pas mal. On en a pas mal que natiki ba balana.
parce que naza pe na besoin te na choquer master na nga na bolingo o ya sa kutena mais nayebi ki bravo Jésus elandama partout. Imagine nga na yebango à travers internet tala yango pe bongo et tombe kaka master na nga aotala namonaki so nga mona bina banda kobetela ye vraie histoire yango peut-être toza bato à cause na mois d'août akomona lokwa ke naza contre ye mais nzambe asunga azwa chance atala ngo yemo parce que ata na pese fréquence na okoka te semi atombe parce que bravo etalamaka yango na jugaki bon naya na bravo Jésus nabenga patricien oyo azalaki mwasi na nga nalobela ye ba vérité en force napesa ye bafaveur oyo balobi napesa ye azwa mpe mwana na ye oyo atika mpa na nga ayebisa mpe mobali na ye ke nabotaka nabombelaka yo nazalaka na mwana azwa makasi wana alobela ye vérité yango nasala effort na se présenter nga mon émission naya na batu bomeka na kosunga nga ntango okota awa nayebi ke bavérité oyo nyonso nalobi etia na trajectoire akoka te kobima wana parce que ya olongola eza te aza mwasi oyo nalingaki makasi nalingaka ye makasi avant nabala naluka ye namona ayata te ok ayebaka ase cacha quelque part ayebaka ke suffit ke na bando mona ye peut-être nakoloba nde yo ozwa mwana na yo mais oyo eza moment emporté po ke aya ozwa mwana na ye babana na bango oyebi papa kona Benjamin wa Benjamin nayebi te eloko oyo olobi donc nakodigere yango te qu'est-ce qui a fait que Patricia Tikayo est-ce que au salaire m'a bien pour côté bon on a première question deuxième question papa ya mwana wana liboso wa botaka na ye abetelo te solo komane bakabonaka na ye te. Troisième question elo nini etindaki Patricia aya na kati ya église bon église vous totika des questions répondre rapidement. merci question ya liboso eza ke ngai question na oyo ya liboso réponse na ngai eza ke elili ya période ezalaka mpona motu nyonso mais ye peut-être akanisaki etikali libela mpona vi na nga akanisi ndenge nabalani naye na baeta oyo nazala yango na badifficulté oyo badifficulté yana etikala mpona libela na vi na nga ok ezalaki elili ya période nzambe alinga eleka nde elekaki donc badifficulté oyo nazala nango na ye
pasteur akena lo bango lisusu. D'accord. À moi na. Na ba niveau moko ki na koka kusenga te na dérange ba mité ba tout mais na força na sala yango pour que a comprendre te que na okemba makasi na bandai pena kokemba mais na sala effort à comprendre te tu aulia tamuke alia emonana na obima na oke musala te na bimika na baluka na luka mutu akabina pour que soko amoninga na ndako comprendre penda ke asa jeune mo ya ba makemba ya souffrance. Mais au fond, na linga qui est vraiment demandé ko yeba kanza mosunga mukomombo. Ya yeba kangote. Mwana wana na tuna ye na zwa temps. Mwana oya ye. Na zwa temps ya tuna ye papa ya mwana oyo ezalaka nani pe azalaka wapi. Alobana nga kawane za ba longue histoire. Ando bananga wana eza ba longue histoire. A Olympe lempanga te yo za déjà papa mwana oyo koluko yeba papa na ye te wana eza okola ozosambisanga ozozokisanga otindanga na ba raisonnement belebele waza yo za déjà papa esili moneka mwana. Comme ça, on a insisté à Kendaki, na ramon habité na mon le roi na comme ko stressé, c'est minatika ye. Na zoaka moano, na adopté le roi moi na nga ici na bokola. Na bande ko sukanera mon. Et dernière question, parce que nous avons un numéro à maman Patricia Isali. Bon me gapé ko bo edenga na éviter comment je peux ya retourner la question belé mais il faut na tuna asine de komoko ça comme ah papa mais bon tant maman ye koleka et na ko trouver famille na été bon moi cité tant maman yo leka na si batuni nga des questions na ya on a tuni directement tant ino salama tant a quitté tant ba na makambo na kolala libanda ka pasteur on trouve famille na été pour même retrouver famille na et puis deuxième aussi on a ko lo banayo comme question na ko tuna yo tant ya longwe pa na yo okende na famille na été ko yebisa ba maman na banzo sala pe aza sona maboko na yo te kamba l'action adresse. En fait son alobi qui tango ba mamboni bande koleka na trouver famille na été seki na kosi mais omoni famille ya mutu jamais ba robi misa mabe ya mutu na bango boye na posa ya plus c'est comme si ba yeba ki likambo moko boye eleka bande ko sala ngaka bos na tuna ina pesa bango rapport na tel c'est bango mamunyo so mwana ausala bandenge mwana bango o se comporter avec nga wabi aza mwasi na yo moko gérer kende na ye na ndenge na bino mibale omoni tombo linga na biso tozala te botsa biso libanda éviter trop de rapports oza mobali yebandeni ya gérer mwasi na yo etango alongwe akiti azwi ndako na kenda na yebisa bango babana nga toyebi te kota kenda toyebi te place pas ovanda toyebi te o bayebaka parce que suka na nga opesa bango rapport le jour où akite na ndako ton apesi bango rapport nango bakipango te mutu aya pete mutu atuna te fois même bana bayaka te bayaka otala bana na te bayate mutu ayaka te kotala bana nga monde na bokola bana wana et nazwi mpe temps ya bokola mwana bato makasi ti siko ezala bien de quoi azwi opportunité ya libala ya ningi na sunga ye azwa mwana ye abokola ye moko mwana wana mpe ayeba deja ke nazwi papa sika. Ok, merci Bande Rolandi. Je crois que Rolandi, papa, j'ai mis à l'eau, ça choque, ça un peu moins passé. Il ça un peu, vraiment, il ça passé. Bolandi histoire, nana et l'eau au combatté. Merci ma publicité, Ophelina,
les âmes qui pleurent après tozonga pe tobenga madame azokota to na publicité. Sala juste ya bolingo pour na ba orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes que pleurent, avenir Yaba Orphelin. Merci Bano Balandi. Je crois histoire au Toto Landa Papa Benjamin ça est touché na minga na motema et puis na yoki ba pota na kati na ngai na bandeko. Mais après c'est ce numéro ndeko moi si akukota awa toyo ka epe peut-être pas kosele makambo. Ye toyeki mobali nde balbaka ke mokonzalia kalito e mokote. Je crois to yoka pe Madame Patricia, si réellement babloko papa lobeza vrai, et l'on essaye qui a kitenda kwa libala na ye, to mekape koye bango biso nyonso awa na kati parce que nene ça bravo Jésus, il y a beaucoup de problèmes. Au moins problème. Problème. Ya on a vie moko to misala mabete poto ebilobite. Na vie pe to mekape ka te ko shoka ka mutite pokeba misusu bénédiction moutane des fois kweka na maboko ya mutu sali mabe. So misusu qui des fois kabona na bon et difforme. Peut-être que le comme comme boité tala maintenant place ma Patricia qui a un ancien collègue ya katsa mo ka mutapoto tala place mambo oui bien et mon baka mukili ya muke ah non te mukili ya muke ça c'est vrai mukili vraiment ils ont vraiment muke donc mukili ils ont vraiment muke makambo yo to sala kango ils a pour que te ngana yo ndeko ya donc ndeko ya tala lelo donc na ebité ndenge amina ngai jefta bakatala lelo donc na ebité makambo ce ko s'est passé tout ça ma bête en tout cas tout ça ma bête pardon vraiment ndeko nanga ndeko moi si ndeko mobali tout ça ma bête soki likamu moni ezo simbate bobenga bosoli dan bokabwani na kimia eloko liboso eloko pa mi bana opesa bandeko conseil moi si nyoso sambela na église azaka mosa kolinga kaka te. Et puis si on linga moi si omoni moi ça na mwana il faut ba source ya mwana wana tata mwana tika gi ndenge nini okoyo ka me faut oluka posa ma vérification o me rappelle ko yeba au juste o yeba mwana wana pourquoi okuti moi ça na débat na faut yeba bana batika bo ndenge nini elo netsiki mobala na yo pe moi so kuté pe mobali ana bana 5 ko yo mbangu te o se précipiter ko ta ba il faut tout na no ba maman la nyo so bota est-ce que ba ka mabe. C'est très important. C'est très important. Batube wa kufa pona bolingo. Oko kufa pona bolingo kote simento okufa okei. Mais mutatikali à cause de bolingo. Frère nyo so sama na église za certé. Frère nyo so pe sama la pe na église a pe ka frère te. Mobile nyo so pa mobile a kolinga te, mo so nyo so pe a pe mo so kolinga te. Avant olinga faut en information mutu wana. Il faut yeba mutu wana. Talelo. En tout cas beaucoup ça biso ndeko moi c'est rapidement. Beaucoup de la biso parce que Babiloko en tout cas les âmes n'a propreté. Sozo sambela solo se convertir à solo ndeko mobali ndeko mwasi. To sambela ka ya solo. To oluka ma et puis la limite que tango azoka papa Benjamin la limite que bana zonga ano ke sur église. Ano sur église tambo nande bala. Donc après wana na kipa pe soute na monera sali moi force moi 1 mois 2 mois une année. Après on a monika mutakoma bolembu ngapi na otouver ka na mona bi a vie de prière za la boa moi je suis moi baisse ngaku na koma na soki des forces na koma ko prier makasi par rapport à ye na kompe ko kendara ya otikala na okipepete ba veye pe bo mon la boye ngana ke veye ba couple to veye famille boye atikale ngakenga moko. So tant on a ola ba libanda na raison na personne tant qui peut bana là après na tongo on a tout pété vous na comment ça mobali papa comment c'est possible moi ça là libanda papa yo tout n'a été comment mais il faut y pas d'abord ba raison na beaucoup plus ezaki na qui pas famille
Nalala pas famille. Nalala pas bande. Nalala pas ya tantine. Par rapport à Nini. Nalala boy. Nalala nini. Kuna ote. Nakende kostali sa e abenga moi na belaki. Natikala boy. Ce qui pèse à la bas code bando pèse en habité. Aucun pas botuni boy. Vrai. Oh ayaki a. Oh alala ki a. Bon. Na comment elle suko qui pète vie qui nabi qui a été alala qui n'a pas bon. Papa. Papa Benjamin. Beaucoup de l'habitude. Beaucoup de moi si. Beaucoup de non moi si papa. Ah. Toyo kaye peut-être même soko sema toyo kaye. Toi toyo kaye vraiment. Bote maman. Mbote papa. Bon oye maman la kofi mala maman na ngai. Mami. Te na préfère fana boué. Ah pesa place. Oko fana te, oliko fana pene nga. Problème. Maman, na pe sur place. Sur place au fana maman. Papa, bobenga kambala moko komi na zo place na vanda na mona ba caméra liboso na ngai. Non, ça na il y a rien du tout. Yo fana na yo kasi. Fana maman na ngai. Tout. Ma Patricia Boni. Bien papa, benga na kombo na ngoye banga déjà kala. Non, bah PC biso quand même comme on a yo, ils a problème to siliki pourquoi? Na kamwende obenga ba moko na yebiote na ye et puis na mona ba caméra, ça ninga bien te. Bon, c'est juste ça ma caméra et ça n'a rien à voir ça un problème moko ya gravité, c'est juste ça nini. Ngala benga kiyo pour na to me répondre sur le problème moko ils ont concerné d'abord makambo na yo osalaka baactivité na yebite na vie osalaka nini makambo nanga ndeti ni non bapesa ye biso quand même numéro na yo epa moto mwa bike non yo osalaka baactivité meka mpe koexposa babilo na batiktok de c'est pour cela tolukaki moyen moko parce que ozala bilo omoi utaka poto batindelaka yo otekaka yango epa ya moto moko bon tengai quand même aussi omeka mpe koyebisa biso babilo nini yango otekaka pour biso ki toya biso tozwa yango epuis tosala po promotion na kati ya chaîne na biso nayebi te eza biloko nini wana babenga motu na privé eloko ekamwisanga bacaméra boye nango sepele nango ata moke te eza makambo so elingaka teke bato bayebango non biso eza promotion ya baactivité moto asala boyi te eza promotion avant ke naya déjà boye faye bobenga nga nayeba likambo nini naki osala c'est tout ok prome eza te mama babiloko yango eyaki to ozozela yango biloko ezoya déjà eza nzela ezoya ezouta précisément mboka nini euta Turquie Chine ok nane eza na mutu batindaka to totinda mbongo batindi biloko c'est fait comment ah papa wana eza vie na ngai eza vie privé na nga okota tina badetail ya vie na nga boye eza propre te nayebi so déjà ke biloko bientôt ezokoma ok merci beaucoup en tout cas merci maman na kozwa mpenza temps ebele te mais je crois moto aza pepe no koyeba ye nayebi ete oh maman ozosala baaventure to nini la personne aza en face na yo oyebi ete papa s'il vous plaît naobi nayebi ete naokomprendre mpe te ndenge ozosamisa yango oza avocat juge to ndeni naza avocat te naobi déjà nayebi ete est-ce que okotala bien elongi oyo bakende oyebi ete naomona ye bien papa nayebi ete papa Benjamin seki okoseli ndeko makambo parce que oui merci parce qu'il y a yebi yo te siko yo ebele wa parce que ya elobi ayebi yo te papa Benjamin ok ayebi nga te me akoyebanga partir ya chéri na ye oyo obala ye na kombo ya Landry Diate oyo olinga bala ye oyo sikoyo aza na France papa bobenga nga mpona Patricien obenga nga na kombo na nga nayebi yo te et puis ozobenga nga mpe makasi ma Patricia s'il te plaît maman nalingi tosala quand même ironie par rapport à la mission za penepenayo nous voulons maintenant arranger quelque chose où ça s'est passé je crois que tu es aussi chrétienne qu'on se l'ironie à la personne za penepena parce que même aussi les noms comme quand même alobi oyebi yango kombo no oyebi yango eza kombo na nga babotelanga bo kombo soki Landry soki nzadi sira la nzadi oyebi yango aza mobali na nga o azoya kobala nga aza mobali na yo bala aza mobali na nga
ozobala yo oazo yo bala mobali no ya bolandi diate siko oza etono tende ninga na yebi siko yebi ondeni na kamwe nayebi te so oza ndeni na kobengo ndeni nayebi te petit à petit oyeba ti etinda yo oyo ozwa mwana otika pa na nga nde ocomprendre wana problème nanga oyebi nga mpo nga nde na boye na reconnaître yo ata na eloko te oyebi nga toyebani papa avocat boyebi nga pinga naza avocat na journaliste obona obengo nani fo na bengo papa avocat aotanga na koma mobali na nga azoya mpo abala nga mobali na nga oyo azoya mpo honore nga na famille na nga papa nayebi yo toza na onani yango ok naza besoin te nayebi so onga na sa mais si tenengi na aide yo oyede nga na aide yo parce que ngai nde oyo mobali oyo azobala yo landi dia te master na nga papa yoka epuse nga sikoyo na bando otomboka non likolo nango nayaki bobengi nga par respect na ye mami obandi na kotuna nga makambo na omona babiloko liboso na nga esala nga bien te oui merci beaucoup epiqué yo mais maman papa oyebi nga mama mami epiqué yo na tuni oyebi nga mami olina bando osala désordre sikoyo na minute oyo mpo komokota na vie privé na ngai mais soki owanga na nga eza bien mais pourquoi kowanga na mwana na otika mwana wapi mwana oyo azanga meme tata oyo tikala koloba te obote na na yana lobi boye pekisa ye toko mpe na saison mwa mabe pekisa mais c'est quoi genre ya pekisa vie epela oyo makasi omenaka s'il te plaît maman Landry abandi sikoyo koepuse nga nasala mabe sikoyo maman Landry zwa kasi place nozwa place ndeni papa azobimisa babétise na monoko na ye nozwa place ndeni na respecte oyo nakoti na vandi eke mabe naomona yango bien te propre te d'abord moto ayambi yo nga na prophète na mosala na nzambe zwa na place ofanda lo s'il te plaît maman papa nakomi deya bien te esanga bien te zwa kasi place na ngai kasi ata na changer place s'il te plaît maman na ngai merci beaucoup maman Landry papa loba mbongo nga nakendanga mpona na bacourse ebele na osala ok maman Landry oui papa na kolinga oyoka papa oyo pendant quelque temps parce que yobi deya ke mabe epousse ça désordre c'est-à-dire même boyeba na ye boyeba ne ka nayebi ete papa atangi nde komba mobali na nga naolinga mpe natuna ayebi mobali na nga ndeni mobali oyo anga oyo azoya mpo honore ngai nazokamwa ayebi ye ndeni mpo ngai nayebi ete ok d'accord aza na vérité moko par rapport ya makambo anga ayebisa yo papa mbala nga papa bokenda nga milai vérité batubela ya devant sango to liboso ya paster na cher vérité nini oyo oyebisa nga kasi yo nalobi ose temporiser en tout cas papa na nga mposa vérité non maman Landry na na posa vérité wana te boyebaki boyebisa nga vérité faye bobenga non maman Landry bobengi nga en coulisse boye eza propre te naza mutu moko nayebani eke mabe naza mpe na famille naza na bami yango nalobi yo zwa temps papa wana ata moko mosusu limisanga na respect nazopesa bobengi nga na ye me tokende mabe mais pourquoi kasi osa jeté na eloko nini so oyebi likambo te ofandi naza jite te papa na nde na mabele merci beaucoup maman na bolingo ya yesu masi afandana pardon pena maman Landry bobebisela nga banzela na pardon maman Landry journée lelo ekende okufa kaka pardon maman Landry bokende nga mabe s'il te plaît maman en tout cas la supplie madame zona na place ofandana na supplie maman nanga fanda ko sino ovanda ezaka na mwa respect na opesa me beaucoup biloko nde ezobima donc eke mabe ok merci beaucoup madame merci beaucoup ofanda pe bien maman Landry pardon fanda no bien oui papa Benjamin s'il y a des pour maman Landry yeyo papa benga na kombo na mobile na nga yo ko misfalo lem ça va. Merci. Papa, quel est maman bref, hein? Oui. Quel est maman? En fait, non, merci. Ok. C'est une vérité, oyo, et ça t'est pour, et baby, c'est l'opportunité de l'ibala, au hasard. Asa moi, si on a na balaka. O balaka wapi? Papa, moi, ce qu'on a bêtise, on a l'ingate. Mais permettre, comme il y a à deux fois, à deux fois. Abalanga la boutou, ton amour. À deux fois, ça la vérité, moi, ça cache, à deux fois. Papa, n'a pas sa vérité. Malandré. Au moins, la minute, on a peine pour sa vérité. Na pesa ki autant, to solo la mais, to qui est dans ma bé. D'accord, Kassibo. Olia Loba. Yo Loba bien, mais monsieur, papa, a commencé à s'en aller ba blague. Non, mon ba G. Bon, merci beaucoup, Kassi. Fanda, Olia Loba. Non, non. Na repréféré na kende. C'est malandré.
Papa kando ezo matanga miso ko panza bureau na bino so ni. À des fois ko aider maman Landry. Tenga la sipo. Maman Landry. Ni ko longo pe na bo. Bon d'accord, loko linga lo baté, nan na lo baka sifanda. Te papa benga ata mukomsusu na lelo esimba te. Pardon, s'il te plaît. Non non. Maman Landry, mais maman Landry, non na bengi vraiment ata yo mo. C'est un problème te. Benga mukomsusu to solo la pona lelo en tout cas esimba te papa. Kako supporter présence na mati. Mais bien que supporter présence na mati. Merci na opportunité. Na bino ko manga na plateau. Konti ma message na nga. Oye aboy kutu ko yoka yango. Ça tenir compte que mambo na nyo so za maboko na nga. Ceux qui kolukaye en coulisses na kutana na yé to bande ko kutana mais peut-être n'engena zala na moi ba doute ya ko ya une émission na mona été na yebinde na ko zwa été kaka tango amina ngai ya pesinga numéro na yena bandolande la yé nde esala bien so na bengi e boyenga moko so ayoki fwa na nga ayamba te so na bina ke ko lukaye na mona ye. Ok, merci beaucoup. Merci Bande Walandi. Je crois Tolandi histoire bon moi ni malanga temi ni bino bulubaka ote fa bo kangae. Non. So kangi mutu ya comme violence ako funda bino bakangi bato. Les opinions mutu. L'essentiel ndeko aza na poto amoni réaction ya moi et madame akoki ko supporter mutu te. Bon moni réalité oui c'est passé à la bino moko. Bon tenir sur rigueur. Oh, il faut bloquer. Non. Quand on bloque la personne, directement, comme une violence, va refonder. Il y a un peu à aller à la loi. Tourlandela Makamboyo, je crois, le messieurs, Oazana Poto, a mon réaction, les Kamboyo. Tourlandela Ngo. Tout ce qui a pour l'allélo. Merci beaucoup. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na ko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na l'église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Ezali mal bolamo avant d'être ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continue œuvre tout bandit, et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mouré ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir Moussala ya Nzambe pour ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est sengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama o ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya Moussala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo
oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki kokonstate omona ke tozosala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongela su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya Bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzambe alola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup.